Le kimbangisme est une civilisation. Civilisation est une sa définition dans le pote na dictionnaire Larousse. Civilisation est donc c'est l'ensemble des éléments qui déterminent la manière de vivre d'une société. Donc le kimbangisme est la civilisation. Donc la carte kimbangisme est dans le lenge na biso to vivre. Tous les principes et méthodes, tous les amibé qu'on a besoin de papa auteur le bolingo comme ça. Alors étant jeune kimbangiste, faut la conforme à la loi église. Par exemple, nakata ngomba, soit jeune kimbangiste, to tala mabinate, to tala ma musique à mokilité, to melaka masangate, et là tu n'as biso fait la descente, n'eng papa dengue na ndolo bakeno, patata faut tala ndenga na la telaka, et ba maman faut tala ndenge maman bibi à la telaka. Donc maman ou là ta pantaloté ou tchaba mechité ou tchaba banzaka milaité. Donc c'est ça notre façon de lengue na biso ba mibe ko na biso. On ça la différence na ba jeune libanda. Au moins na kutu ya moso vous ensemble na ba jeune libanda ba usali kamobwe au moins na mission libanda zonction mais bino yoza kimbangisa ndeni. Donc ba yebi déjà ba kimbangisa ndé bazaela. Et donc o yo différencier biso ba kimbangiste surtout ba jeune kimbangisa ba jeune libanda yangwana. Ils ajustent le lengue to za la biso ba mibe ko. Vrai rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba et oki kozala ni papa rôle ya jeune kimbangiste na kati na lingomba. D'abord slogan abiso ya lingomba lobi l'église kimbangiste l'espoir du monde église universelle. Slogan ba jeune lobi ba jeune baza espoir de l'église. Ce qui revient à dire que ba jeune ba na mission moko universelle. Au biso ba jeune to na mission moko universelle. Donc mission moko ya mokili mobimba. Alors mission ezanine par exemple to embaka nzembo moko na lingomba la biso bana banga ibokeba mokumba mopesa lobi to meka un peu komanyola outi koloba eloko moko papa olobi jeune kimbangiste amelaka masanga te olobi jeune kimbangiste ba mama balataka pantalote. Est-ce que oza sir na jeunesse kimbangiste o tozali lelo ba jeune kimbangiste na nzela wana balekaka yango te oza vraiment sûr que ba jeune kimbangiste na nzela wana parce que mingi tolo ba jeune ou baza ba jeune kimbangiste o ba osela tata nzambe na solo donc o baza ba osela tata nzambe o ba avec un élan passionné bango nde tolo bila bango nde bazana ba respectaka vraiment mibe ko na biso ndenge ezalelaka. Mais ils appellent les jeunes mususu, les jeunes qui bangissent mais ils toujours en dehors. Donc bangonde au bisonde toye lelo pour conscientiser bango lo ni jeunes qui bangissent sengela sala. Jeunes qui bangissent sengela ça toujours conforme na mibeko église. Atal salmo kiliki asa différent par rapport à jeunes ou Africa 21 TV, un nouveau monde. Tata mwana pe tata molimo santu batata ba mama et komitango oyo tolandaka émission les analyses spirituelles oyo kopesa maka toujours na ngai wabino papa Guy Laurent Lobela ndenge tokolobaka tango nyonso émission les analyses spirituelles to salaka yango na sentimate to salaka yango pe na plaisanterie to salaka yango te po ete yo na ngai to sepela kasi to salaka yango po ete nzambe asepela pamba te nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te oyo nzambe abongiselaki biso ngai na yo moye tozwa yango ekozala te yango tosala plateforme oyo ya émission les analyses spirituelles po ete tosala posa ya nzambe eke tosala posa na biso batata ba maman lelo ndenge touti koloba toyambeli bino ba jeune kimbangiste précisément en Afrique du Sud lelo ezali mardi tosepelaki ya solo to partager na bango par rapport ya maye batata simo kimbangu bazalaki kote ya biso maye bamvoila bateya ki biso pe maye tata simo kimbangu kiangani azali kote ya biso mikolo na mikolo sans plus tarder to kopesa bango mbote na sima ya kopesa bango mbote bako s'introduire après avoir s'introduire nde to koluka toyeba nini oyo to bongiseli bango na mituna pe biyano nini oyo bango babongiseli biso na mokomwa lelo ya mardi toyebi ya solo ete bisika tozali na confinement. Mais biso nanzela ya ratelki to salaki effort ya koluka kokomela bango po ete to meka kosolola na bango pona koluka ndenge nini tokoki kolendisa bana ya tata simo kimbangu bisika to fandi na bandako bisika tozali bisika ya misala
ndenge nini tokoki kolanda ba émission oyo ko conscientiser biso na kati ya maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Voilà, toleki mbala moko na bande ko na biso totuna bango ba se présenter. Après avoir se présenter ne to continuer na émission na biso na ba question oyo to bongiseli bango. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Pesa biso kombo na yo très rapidement ba téléspectateurs bazolanda biso po ete ba ko découvrir yo. OK, nga kombo langa papa tonton Diana kwa. Merci ndenge bouti kolanda tozali na loboko na biso ya mwasi papa tonton Diana kwa to l'équipe rapidement et pas ya papa na biso mbote papa journaliste. Pesa biso kombo très rapidement ba téléspectateurs ba découvrir. Gai kombo na ngai papa Matondo Justin. Merci beaucoup papa Matondo Justin o ezali émission ya les analyses spirituelles batata ba mama to koleka directement et pas ya papa na biso papa azali pe na loboko awa azali na uniforme mbote papa journaliste. Combo très rapidement ba téléspectateurs va découvrir. Ya combo na ngai papa Fred Bokuma Badje. Merci batata ba mama ndenge to uti kolanda bande kona biso ba uti ko se présenter. Et tozali na papa tonton Diana kwa, tozali na papa Matondo Justin, tozali pe na papa na biso, papa Fred. Biso nyonso tozali ba jeune na kati ya engumba, ya lingomba, ya tata Simon Kimbangu. Ya solo, to sepela ki lelo to partager na bino parce que zali journée ya mardi. Et to sepela ki nanzela ya ratel ki to meka koluka. Ba jeune moko mibale, o to koki ko partager na bango émission ya lelo. Et sans plus tarder, toko annoncer bino si jeune abiso ya mokumwa lelo. Si jeune abiso ya mokumwa lelo ezali la mission de la jeunesse kimbangiste au sein de l'église. Toyebi ete jeune kimbangiste azali jeune ya pamba pamba te. Jeune kimbangiste azali jeune oyo azwaki formation. Jeune kimbangiste ndenge ba slogan na biso ezali koloba azali espoir de l'église. Yango toko meka ko manyola yango na bozindo mission ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba. Motuna ya biso ya liboso sans plus tarder toko lexa micro na biso epai ya papa na biso papa Matondo. Différence nini ezali entre jeune kimbangiste na ba jeune misusu oyo toyebi bazali na libanda soit ya mangomba mususu soit ya ba plateforme mususu soit ya ba parti politique différence nini oyo tokoki kotalisa baike bandeko ya jeune kimbangiste na ba jeune mususu na libanda. Oui papa journaliste vous en avez raison différence ezali entre ba jeune kimbangiste na ba jeune mususu pambate ba jeune kimbangiste toteya maki na ba papa kubana na papa Simon Kimbangu bampola bango misatu tilelo papa Simon Kimbangu Kiangani azote ya biso mibeko bolingo misala yangwana kotia yango en pratique yango ndeta la différence entre biso na ba jeune o bazali banda. Merci beaucoup. Différence nenge papa na biso auti ko manyola différence ya jeune kimbangiste ezali parce que tote ya maki et pas ya bamvola misatu et puis parmi mateya ba pesa ki biso ba toki ko benga ngo lokola ba ligne de conduite oyo to bengi yango bolingo mibeko pe misala mais papa na biso ameki ko manyola alobi différence ya makasi ezali tango toza kotia yango a pratique toza kotia yango a pratique ne yango ezali ko sala différence na biso to ko lekisa micro na biso très rapidement et pas ya papa na biso avant to mema ba mituna na biso très profondément mbote papa uti ko landa question oyo to uti ko tuna sur différence entre jeune kimbangiste na ba jeune mususu libanda. Pona yo nini oyo koki koloba na oyo etali différence entre jeune kimbangiste na ba jeune libanda. Ya merci beaucoup papa journaliste pour la question. Différence ezali entre ba jeune kimbangiste na ba jeune ya libanda. Biso ba jeune kimbangiste to zui matea ebele et pa ba papa na biso. Yangwana ezali komi la kolakisa différence entre biso na ba jeune wa libanda. Makambu oyo ba jeune ya mokili basalaka biso to salaka yango te. Biso to zawana pona ko sala makambu oyo mateya oyo ba papa bango misatu ba pesi biso pe papa Simon Kimbangu Kiangani aza toujours na ko beta c'était pona biso na mateya po to zala malamu to tambola na ko banga nzambe pe ko salela Yé papa Simon Kimbangu Kiangani en tant que Nzambe na biso. Merci beaucoup.
salela tata Simo Kimbangu kiangani etake nzambe na biso e maye ba papa bazali côté ya biso to mettre en pratique yango mutu ezali ko sala différence ya ba jeune kimbongiste na ba jeune mususu ya libanda to lekisi micro na biso epai ya papa na biso na loboko ya mwasi papa ndenge outi kolanda motuna na biso différence nini ezali entre jeune kimbangiste na ba jeune oyo tozali komona na libanda. Ok, merci papa journaliste na question na yo. Différence entre jeune kimbangisme et jeune autosali comme on a libanda. Bon, on a le kimbangisme, ils ont une civilisation. Civilisation, tu repères sa définition, on a le poton de sa dictionnaire Larousse. Civilisation est l'ensemble des caractéristiques spécifiques à une société, une région, nation, un peuple dans tous les domaines, c'est-à-dire sociaux, politiques, artistiques, religieux, scientifiques, politiques. Donc c'est l'ensemble des éléments qui déterminent la manière de vivre d'une société. Il y a un tobi dans kimbangisme, il y a la civilisation. Donc la carte kimbangisme, tout ça dans le lengue na biso to vivre. Tout ça dans le principe et méthode, tout ça dans mibe qu'on a biso ne ba papa auto lo ba bolingo mibe comme ça là. Alors étant jeune kimbangiste, faut à la conforme à la loi église. Par exemple, nakata ngomba, soit jeune kimbangiste, to talar mabinate, to talar ma musique ya mokilité, to melara masangate, et là tu na biso fait à la descente, n'eng papa dengue na ndolo bakeno, patata faut tala ndenga na latelaka, et ba maman faut tala ndenge mama bibi ala telaka. Donc maman ou là ta pantalote, ou tchaba meshite, donc c'est ça notre façon le lengue na biso ba mibe ko na biso yango ça la différence na ba jeune na libanda au moins na kutu ya moso vous ensemble na ba jeune na libanda ba usali kamobwe au moins na mission ya libanda zongi sio bino yoza kimbangisa nde nini donc ba yebi déjà ba kimbangisa nde bazaela et loko oyo différencier biso ba kimbangiste surtout ba jeune kimbangisa na ba jeune na libanda yango na eza juste le lengue to za la ba mibe ko na biso. Merci beaucoup batata ba mama tozali kokende malembe na bande kona biso ba jeune kimbongiste oyo tozwami awa na Cape Town ndenge to uti kolanda intervention na bango ya liboso na oyo etali différence entre jeune kimbongiste na ba jeune ya libanda et soki otali ensemble ya ba réponse na bango bazali kozonga kaka na oyo biso tolobi principe et méthode ya lingomba mibeko ya lingomba ou bien ba ligne de conduite oyo ba papa batikela kibiso oyo to bengi yango bolingo mibeko pe misala soki tolobi to meka un peu ko manyola outi koloba eloko moko papa olobi jeune kimbangiste amelaka masangate olobi jeune kimbangiste ba mama balataka pantalote est-ce que oza sir na jeunesse kimbangiste oyo tozali lelo ba jeune kimbangiste nanzela wana balekaka yango te oza vraiment sûr que ba jeune kimbangiste nanzela wana balekaka te. Bon naza ezala ba jeune parce que tant les jeunes kimbangiste ils ont une catégorie ba jeune donc ngato na mi to fandelia wa tous ils ont fait ko conscientiser ba jeune kimbangiste parce que mingi to ba jeune ou baza ba jeune kimbangiste ou ba osé la tata nzambe na solo donc ou baza ba osé la tata nzambe ou ba avec un élan passionné bangwande to lobela bangwande bazana ba respectaka vraiment mibe ko na biso ndenge ezalelaka mais ils appellent ba jeune mususu atane jeune kimbangise mais aza toujours en dehors donc bangwande o biso nde to yelelo pour na conscientiser bango ni lo ni jeune kimbangise sengela sala jeune kimbangise sengela za toujours conforme na mibe ko église atal salmokiliki aza différent par rapport à jeune o ya libanda. Merci beaucoup tomeki ko manyola tomeki ko leka pa bande ko na biso Papa Fred Bokuma outi kolanda intervention ya papa na biso papa tonto Diana kwa ameki kobeta sete na oyetali elateli ndenge papa bandaki koloba il faut tolanda exemple ya papa Diangenda ndenge papa Diangenda bandaki kolatela ndenge mama Bibi bandaki kolatela ndenge mama Mwilo bandaki kolatela nde papa outi kobeta sete alobi yango pe zali kosala ezali kosala différence entre jeune et kimbongiste oyo azali kotosa maloba ya tata Simo Kimbangu oyo azali kotosa maloba ya bamvoila yango ezali komema différence na lolenge wana pona yo par rapport ya ndenge papa tonto auti ko manyola est-ce que ba jeune kimbangiste
oyo balataka pantalon, oyo bamelaka masanga, oyo batambolaka na lolenge oyo bamvoala basengaki biso te, oyo batambolaka na lolenge oyo bapapa basengaki biso te. Pona yo conseil nini okoki kopesa epai ya bajene wana? Parce que lolenge na bango eza ko justifier lolenge ya biso bakimbangiste te. Soki conseil ya muke ezali ya kopesa epai ya bajene oyo babengami bajene kimbangiste, mais etamboleli na bango ezali lolenge ya bakimbangiste te. Nini okoki koloba na esika wana? Merci beaucoup papa journaliste. Conseil nga koki kopesa bajene oyo wana neti uti koloba sikoyo. Biso bajene kimbangiste toza wana te po tosalaka makambo ya mabe. Mais toza wana po tosalaka makambo ya malamu oyo bapapa na biso bateya biso pe tata Simon Kimbangu Kyanga ni Molimo Santu azo continuer kota teya biso. Yango conseil na kopesa bango ba oyo bazo sala continuer ko sala makambo ya mabe, il faut batika yango. Yango moni chaque mardi ezalaka rencontre ya ba jeune pona ko lendisa ba jeune. Poete bazo mateya lisusu bakota na molongo ya oyo ba jeune oyo pona ko sala ka bulamu na kati ya lingomba pe na mokili mobimba. Parce que soko za jeune kimbangiste bazo mona kaona ba place mabe, bazo mona ona place bat babina, bazo mona na place ya bat o bazo sala makama mokili komela masanga to baba eza malamu te. Eza malamu te parce que papa diangenda lobi ke biso ba jeune tozali espoir ya lobi. Biso ba jeune nde tokosala na mukolo oyo ezo ya lobi. Sikoyo soki ba jeune wana bazo mela masanga, bazo sala makama mabe, lobi ekozala ndeni pona bango. Yango biso atake ba jeune toza wana pe pona ko support bande kona biso ba o ba osala mabe, batika mabe tokende po basala bolamu. Papa Simon Kimbangu Kyanga Molimo Santu ekene liboso. Merci beaucoup biso ba jeune kimbangiste tozali wana pona komema toujours lumière kolakisa baye bazali kotambola na lolenge ya mabe bazonga na nzela poete batambola na lolenge ya solo nyonso wana ezali poete yo na ngai tata mama jeune kimbangiste esika tozali tokoka kobikisa mamoko na suka na ebite papa na motuna oyo to na eyano oyo papa tonto Diana kwa auti ko pesa biso na oyo etali etamboleli ya ba jeune elateli ya ba jeune soki likambo mususu ya mwa moke koki kozala avato leka na question na biso ya mibale eloko nini koki kobakisa na oyo papa tonto Diana kwa auti ko répondre biso pona elateli ya ba jeune kimbangiste na etamboleli ya ba jeune kimbangiste na kati ya ba société. Merci papa journaliste. Ngai na nabakisa ndenge bandeko balobi. Biso ba kimbangiste to bengamaki pona ko corriger bambeba nyonso o bandeko bateko sa toza lokola modèle. To bengamaki po toza lokola modèle kolakisa na ba ninga na biso nini oyo tokoki kosala nini tokoki kosala te. Kasi eloko mona na loba na bakisa wana ezali ke elateli na biso soki tozolata mabe tozonga na ba texte tozonga na maloba ya papa ndenge bandeko bakuti koloba tata Nzambe alingi biso ba jeune puisque asala mingi na ba jeune mais soki eke elateli na yo ozolata na ko ozolata ngo na ko oyebi ke mobeko wana esa poto tolanda ngo usala ngo na ko tata Nzambe alimbisaka lisumu ya nkote mais soki ozosala ngo na kobosana tozonga na raison tolata malamu po voir même ndeko na ngai bandeko na balobi nga na kenda plus loin tolala même bolumbu te tolala même bolumbu te kana cadre ba principal ngomba po soki moto zolata déjà mabena na moi na butu e ko permettre po lata olala bolumbu tolala bolumbu te nyonso wana ezali mibeko bapesi biso nyonso poto bilakisa na mokili ete ndolenge nini ba jeune bako kotambola pona bikeke nyonso elekaka kaka ba jeune babebisaka yangwana ndena na bakisa tozonga na raison pardon na ngai bandeko na ngai tozonga na raison po to honorer tata Nzambe biso ba jeune kimbangisi. Merci beaucoup batata ba maman ndenge bouti kolanda tozali kosala émission oyo ndenge touti koloba ezali mardi toye kosala émission oyo pona ko conscientiser toujours jeunesse kimbangiste à travers le monde et si nyonso biso ba jeune tozali ndenge ba papa na biso ba uti ko intervenir toyebi ba papa bateya ki biso
toyebi ba responsabilité oyo biso ba jeune tozali na yango na kati ya lingomba toyebi ba responsabilité oyo ba papa batela ki biso et ba papa na biso toyambi mokomwa lelo bazangi kobeta CTT pona koyebisa na jeunesse kimbangiste ete esika ozali soki ozali jeune kimbangiste il faut là que ça toujours différence et différence oyo jeune kimbangiste okolakisa yango ekozala na elateli na yo na elobeli na yo na esaleli na yo ya musala e na kotosa maye ba papa bateya kibiso nde ekolakisa différence ya munene entre jeune kimbangiste et jeune oyo azali kotepa soit na libanda ou bien ba jeune mususu oyo bazali na masanga mususu to mangomba mususu. Voilà na oyo tokokaki peut-être koloba na oyo etali différence entre jeune kimbangiste pe jeune ya libanda. Soki tokoki kokanga un plus ezali kaka moko pratique ya ba mibeko ya lingomba yango esalaka différence entre biso na ba jeune mususu. Yo na ngai tata mama esika tozali est-ce que tosalelaka oyo ba papa ba pesaka biso? Est-ce que tosalelaka oyo bamvoala bateya kibiso et oyo papa simo kimbango kiangani azali kote ya biso mikolo nyonso est-ce que tozali kosalela yango? Voilà eloko oyo tokokanga na mutuna na biso ya mokomwa lelo na mutuna na biso ya liboso yango wana toleki rapidement na deuxième question na biso. Deuxième question tokobanda yango awa epai ya papa na biso papa tonton parce que première question tobandaki yango kote oyo yebisa biso na bokuse papa tonton rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba ezali nini? Jeune kimbangiste azali kaka po ayembaka, jeune kimbangiste azali vrai rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba ekoki kozala nini? Ok, merci papa. Rôle ya jeune kimbangiste na kati na lingomba. D'abord, slogan ya biso ya lingomba lobi l'église kimbangiste, l'espoir du monde, église universelle. Slogan ba jeune lobi ba jeune baza espoir de l'église. Ce qui revient à dire que ba jeune ba na mission moko universelle. O biso ba jeune to na mission moko universelle. Donc mission moko ya mokili mobimba. Alors mission ezanine par exemple. To embaka nzembo moko na lingomba na biso bana bangai bokeba mokumba mopesa meli yango kolongola bato banz na maboko ya satana na référence ko ikara mokili mobimba oyo mosala mwa tata nzambe ye aponi bino bozala basoda baye kolongola babotamba obo ya satana lingomba moko boko ndise moko. Dans la carte nzembo mon réponse c'est-à-dire mission jeune kimbangiste eza kolongola mabota banso na bowumbu ya satana. Tokotanga ngope na mukanda ya Romains chapitre 8 verset 18 à 22. Kuna Bible lobake le monde attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu pour qu'ils soient libérés. Donc le monde attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu pour qu'ils soient libérés. C'est-à-dire ce sont les jeunes kimbangiste nde mokili eza kozela pour esikola mokili na bowumbu ya satana. Pour mokili otoza biso nyonso toyebi keza dominé spirituellement, scientifiquement, politiquement par Satan avec son occultisme. Alors esengi maintenant ba jeune kimbangiste faut to militer pour to vaincre occultisme oya munguna satana pour être diriger mokili oyo dans tous les domaines. Voilà mission mukumba otozana ngwatan jeune kimbangiste. Donc yako sikola mokili mobimba na bowumbu ya satana. Donc libérer le monde de la servitude ou dans la prise du Satan. Merci beaucoup batata ba maman ndenge bouti kolanda eyano ya ndeko na biso auti ko répondre et rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba et alobi yango na boke binyoso ete rôle ya ba jeune kimbangiste na kati ya lingomba ezali po ete tokoka kosikola mokili oyo yango posa tata nzambe ezali ete biso ba jeune na kati na lingomba ndenge auti koloba slogan na biso ezali espoir de l'église. Tokozonga na likambo wana ya slogan papa po ete to meka lisusu komanyola yango malamu pamba te na kati ya slogan
pe ezali na makambo ebele oyo ebombami wana. Sans plus tarder tokoleka nanu epai ya bapapa na biso tomeka pe kotuna bango rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba. Papa na ngai pona yo rôle ya jeune kimbangiste ekoki kozala nini? Merci papa, ndenge ndeko ya uti koloba. Nakobakisa ke rôle ya jeune kimbangiste ezali, rôle na biso ba jeune kimbangiste ezali tozwa relève ya bakulutu na biso pe kosala ndenge bango bazali kosala musala na sima nango kopanza sango ya tata Simon Kimbangu molimo mosantu na ndenge ya nakolanda ndenge ya bakisi ya lobi biso bakimbangiste tozali noyau, donc tozali seul noyau oyo etikali lokola exemplaire na kati ya mokili mobimba na tango oyo, c'est-à-dire jeune kimbangiste tozana na droit na erreur te. Yango moni papa dengena bana koloba na biso chaque fois que soki mokili comprendre biso, tango ba comprendre biso ke mtozana le kambango ben biso muto pesi retard bakobamba biso mabanga. Wana eza pona ko compléter oyo ndeko na nga uti koloba. Yango wana ne. Merci beaucoup papa na eyano oyo uti koloba ndenge olobi soki to sali malamu te soki to bebisi bakobamba biso mabanga selon maloba ya papa Diangenda. Papa Fred Bokuma to leki mbala moko epai na yo nini pe okoki kobakisa na oyo etali rôle ya jeune kimbangiste na kati ya lingomba. Est-ce que jeune kimbangiste azawana kaka po asalaka misala ya kendolo, misala ya nkamba, jeune kimbangiste azawana kaka po ayembaka ou bien jeune kimbangiste azana iloko moko boye important oyo esengeli na yepe il faut asala yango. Pona yo différence ou bien rôle ya jeune kimbangiste koki kozala ni? Merci beaucoup papa pour la question. Rôle ya jeune kimbangiste na kati ya église kaka ndenge ba papa mi ba ucholo ba vraiment ba lobi kitoko. Merci mingi na ba réponse na bango ekepe kitoko. Rôle ya jeune kimbangiste na ndenge nanga na ko bakisa ezali pona ko batela malako oyo ba papa ba pesi biso pe ko batela lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangani molimo santu ko lakisa yango na miso ya bato ya pe ya mokili mobimba. Si beaucoup rôle ya jeune kimbangiste ezali pe ya ko batela lingomba oyo ba papa ba pesi biso e ko lakisa yango na mokili mobimba ete lingomba oyo ezali lingomba ya tata molimo mosantu ndenge ba papa na biso ba uti koloba tokozonga muke epai ya papa na biso parce que asoulevaki likambo moko oyo epretaki attention na biso alobi slogan ya lingomba na biso elobi l'église kimbangiste ezali espoir du monde. Et ce qui est la slogan ya jeunesse kimbangiste, balobi jeune kimbangiste azali espoir de l'église. Donc ce qui est malamu espoir de l'église, d'où espoir du monde. Donc pose à la espoir du monde, ezali église kimbangiste. Tandis que jeune kimbangiste balobi espoir de l'église, qui veut dire biso oyo tozali espoir de l'église lelo et biso nde tokozala pe espoir du monde lobi. Na ebite wana soki ozali na likambo ya kobakisa na explication o ngai na uti kopesa. Eza bongo espoir de l'église, espoir du monde et jeune espoir de l'église. Donc le jeune baza espoir du monde. On a le baki donc jeunesse kimbangi c'est toujours une mission moro universelle donc mondiale. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup batata ba maman tozali ko évoluer na émission na biso malembe toyebi ki ebisika bozali boza kolanda biso très attentivement ndenge to kolobaka tango nyonso émission les analyses spirituelles to salaka yango na ba forme ebele parfois to yambaka baye baza na connaissance po ete ba meka ko lakisa biso lumière esika oyo ngai na yo to comprenaka te esika oyo ngai na yo tozalaka toujours peut-être na difficulté ya ko comprendre eloko moko nde to lukaka baye baza na connaissance po ete ba meka ko bakisa un plus na oyo yo na ngai to yebite to koleka mbala moko na motuna na biso ya misatu
motuna na biso ya misatu parce que ezali émission ya les analyses spirituelles ba réponse nyonso oyo bopesi awa ba téléspectateur na biso balandi et biso pe etake ba analyse spirituelle tolandi mais tolingaki un peu tokota na bozindo par rapport ya ndenge tozali kosala ba analyse spirituelle par rapport ya ndenge tozali ko étudier etamboleli ya jeunesse kimbangiste lelo ndenge biso ba jeune tozali kotambolela est-ce que église kimbangiste ekoki kotia confiance na bango ou bien espoir na bango et pas ya jeunesse kimbangiste pour le moment? Ok, merci papa journaliste. La question non, oui. L'église kimbangiste ekoki toujours kotia confiance na ngo na ba jeune. Raison pour laquelle jeunesse kimbangiste ezalaki encadré depuis papa Diangenda abanet toujours ko encadrer ba jeune kimbangiste na ba raconte tilelo papa Simon Kimbangu qui est chef spirituel tilelo azala toujours présent na rencontre ba jeune pour na ko encadrer ba jeune wana pour ayebi que non na ba génération tout eleka ça ba jeune de ba bebisaki ya au moins na 4e génération o yemoro nzambe à se permettre ko ça na biso face à face pour encadrer biso. Donc pour toujours ayebi que espoir eza toujours na kata ba jeune. Donc na ba jeune auto landa papa Simon Kimbangu qui ngani auto landa papa Diangenda ezande ba jeune wana o église toujours et ko compter sur bango. O baza toujours ko tiamala ko disons baza toujours en pratique ya mibe ko bolingo misala. Bazali na kata ngomba na biso ba o ba sel armement nzambe na bolingo ya solo. Ba jeune wana bazali donc église Kimbangu c'est ikoki toujours ko compter sur ba jeune wana. Merci beaucoup. Ndenge touti kolanda ba intervention ya ndeko na biso église kimbangiste il faut compter toujours na ba jeune mais papa na biso abeti sete à lobby et kati ya ba jeune kimbangiste ezali na ba oyo bazali kotosa malako ya banvoila misatu bazali kotosa mateya ya tata Simon Kimbangu kiangani e batu oyo to ba jeune oyo bazali kotosa bango wana nde esengeli na église kimbangiste estia confiance et pas ya ba jeune wana ezali ba jeune donc soki to lobi to comprendre bien ezali ba jeune nyonso de l'église kimbangiste tende bazali espoir de l'église. Bon, ezali ba jeune quand on parle espoir de l'église c'est en général. Alors nakati na lingomba ou bien nakati na mokili ezana batu nyonso te bato sakamala ko batata nzambe. Donc et ça sera toujours nzambe aponaka toujours ba oyaye ba oyaye déjà tia bilembo bangwana nde o église kimbangiste koki e compter. Donc na yo ozolanda biso yo moko faut ça effort ozala pe parmi ba jeune o wana ke nzambe a osana bango elongo. C'est-à-dire ya kotosa mibeko bolingo pe misala po ete tata nzambe afongola ba porte bien ba horizon pour que yo ozala utile na kati na lingomba nae. Merci beaucoup batata ba maman tozali ko évoluer malembe na ba jeune kimbangiste awa en Afrique du Sud. Ndenge tolobaki émission na biso lelo ezali mardi toza meka ko kabola connaissance pour na mukomwa lelo na bandeko na biso na cadre ya émission les analyses spirituelles papa na biso na droite awa tozongeli yo lisusu na moni ozali très concentré et ba téléspectateurs ba internautes baza kolanda toza na posa toyeba lelo soki otali jeunesse kimbangiste ne tozali dispersé na monde ba misala toza kosala ba makambo efandeli na biso c'est-à-dire ndenge tozotambolela na libanda ezala na ba compagnie bisika toza kosalela c'est comme si jeunesse kimbangiste baza ko perdre crédibilité moko boye na kati ya société. C'est comme si jeunesse kimbangiste bazali vraiment lisusu ba jeune oyo papa Diangenda abandaki ko former te. Et lelo omona yango na kati ya ba réseaux sociaux omona yango na kati ya ba province na kati ya ba c'est-à-dire partout dans le monde. Ba jeune kimbangiste c'est comme si mingi tolembi toujours ça là vraiment lisusu musala ndenge ba papa balingela ki biso to salela musala te. Est-ce que lingomba na biso ekoki toujours côté à espoir na bango na jeunesse kimbangiste oyo tozali komona lelo to pesi micro epai na bon papa journaliste merci lingomba
Yé aza toujours na espoir ya kokonte na ba jeune kimbangisi. Loko moko fobo ye ba ndeko na ngai eza lokola na kati ya classe. Na kati ya classe premier balaka mi balete. Le premier azalaka moto asuka pa azalaka, l'échec pa azalaka. Bato ba comprendre ki matière bien bazalaka. Ope ba comprendre ki te bazalaka. Soki nzambe o azali au minicien. A pesi na ba scientifique ba bi que le premier azalaka, l'échec azalaka. Pourquoi pas yemoko ayebi. Eloko ya makasi eza wana na mutuna oyo tuni. Pona ba jeune oyo tozai parpier na mukili. Il faut tozonga na ba prophétie, surtout prophétie en sanda. Papa Simon Kimbangu alobaki nini? Papa Simon Kimbangu alobaki na biso, na ba kulutu na biso bazalaki wana. Ete ba mère se kozala dépravé. Et ba jeune ba ko bunga mingi ba ko bungisa makambo o ba yebaki. Pona ba influence ya ba bien matériel ba mindele. Surtout biso na libanda ni tozana ko banga tangu nyos to kanisa keloko wana. Et voir même mingi ba kozonga ba mona ba parents ba kuta na ba parents na ba kozonga te ba okene matabisi. Pona kozanga kotosa oyo papa Simon Kimbangu alobaki oyo bamvola balobaki oyo papa Simon Kimbangu kana aloba yango wana omonike papa Simon Kimbangu kana ntango so beta marteau abeta CT ete ba jeune toza na kati ya nzela de façon que tozo bénéfice na pasi ba moni donc ba jeune toza na distraction te oyo tozo landa toza na distraction te ngai pe na sa jeune lokola bino bande kona pe baza ba jeune lokola bino toza spécialité toza pe batu toza pe na makambo to kutana kanango toza na makambo to kutana kanango puisque mukileza na ba ndenge nango molimo pesa na ndenge nango mais faut se conformer na ba norme oyo molimo azo senga o lingomba sengi potata Simon Kimbangu kiangani azo bénéfice sur biso alors yangwana nazo zongisa bande kona biso ba kimbangise ba jeune na prophétie ya mbanza sanda kuna papa petit sete pona ba jeune nini yekoyela ba jeune nini oyo ba jeune bakosala epe nini ba jeune esengeli to yeba po tozana bokebi pe bokengi na kanisi yango na papa journal. Merci beaucoup batata ba mama to uti kolanda intervention ya papa na biso na oyo etali espoir est-ce que lingomba lelo oyo to bengi yango église kimbangiste espoir du monde et qui toujours côté a confiance na bango et pas ya jeune kimbangiste oyo toza komona lelo papa na ngai papa Fred Bokuma na yebite soki yo po koki kozala na un plus oyo koki kobakisa totali bien na ndenge papa tonto alobaki alobi responsabilité ya mokili ekopesa mela biso biso ba jeune lingomba ezali espoir du monde eza église universelle et puis biso tozali espoir de l'église ce qui veut dire biso tokokamba lingomba tokokamba pe mokili par rapport ya yo na ngai ndenge toza kotambola par rapport ya jeunesse kimbangiste ndenge toza kotambola partout bisika tozwami nini oyo koki koloba est-ce que lingomba etiakaka elikia epai na biso ou bien lingomba eluka lolenge nini ekoki peut-être ko créer jeunesse mususu po ete ngai na yo lelo tozobebisa kaka nini oki koloba esika wana. Merci beaucoup papa journaliste na question posée ngai. Oui, lingomba na biso akoki toujours kotia espoir na ye na ba jeune parce que biso ba jeune tozali oyo papa Simon Kimbangu alobaka pe azoloba toujours que biso ba jeune nde tokotika na lingomba tokoki ko bebisa te mais il faut te bongisa toujours malgré que na kati ya lingomba na biso ba jeune pe bazali oyo ba osala malamu te mais il y a aussi d'autres oyo ba osala malamu kotosa malako oyo batata na biso basalaki yango wana comme conseil na kopesa ba jeune nyonso tout ba oyo bazotambola na kubanga malako oyo ba papa batikelaki biso te bazonga na nzela to tambwisa lingomba ya papa Simon Kimbangu kianga mimoli musantu ekende liboso pona mikolezo ya to yamba bato ndenge na ndenge oyo bakoya na kati ya lingomba na biso yango wana papa diangenda bandaye kulubake mingi ya bana na ye bazali banda nano bayete bi bakoya fo bakuta biso toza malamu poete to tambola na bango elongo ba oyo baza na kati ya lingomba oyo ba osala mabe na kati ya lingomba oyo bazobuka mibeko batika kobuka mibeko
tobatela eloko oyo nzambe apesi biso po mokolo ya suka biso nyonso tosepela elongo na tata Molimo Santo, tata Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup batata ba maman ndenge touti kolanda intervention ya bandeko na biso na oyo etali église kimbangiste ekoki kosala toujours confiance et pas ya jeunesse oyo tozali lelo. C'est-à-dire pour na biso etaki ba analyste spirituel tokokai ko bakisa boye. Biso nyonso ba jeune kimbangiste esika tozali. Tozala na Poto, tozala na Kinshasa, tozala bisika ndenge na ba province. Toyebi ete ba papa ba mona ki pasi pona kopesa biso formation. Ba papa ba mona ki pasi pona kote ya biso. E kino lelo papa Simon Kimbangu Kiangani aza konyokwa matango nyonso pona kote ya biso. Susi na ye ezali kaka ete yo na ngai tobikisama. Na kati na lingomba na biso ezali na banzembo ebele oyo ezali kopesa biso ba jeune promesse. Et soki olandi pe maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko beta sete epai ya biso jeunesse. Donc lingomba ezali ko konte na yo na ngai tata mama jeune kimbangiste esika tozali. Eloko nini oyo tokoki koloba? Po ete lingomba esa la confiance epai na biso. Eza na makambo mibale te. Eza pe na makambo misatu te. Eza na makambo ebele te. Ligne de conduite ezali kaka moko oyo ba papa batikelaki biso. Totambola na koyeba kotosa mibeko ya lingomba po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Tozali ko continuer na bandeko na biso pona ko évoluer na émission na biso. Tozali ko kende malembe kino tokokoma na suka tokomi ko kende presque ba côté ya suka. Mais tozali na ndambo ya mituna oyo ezali oyo il faut tosilisa yango tokobandela mutuna na biso oyo na mopanzi oyo. Papa naza koloba yango etaki analyste spirituel. Et nakotala lolenge papa Diangenda abandaki ko encadrer ba jeune. Nakotala lolenge papa Diangenda abandaki ko solola na ba jeune. Nakotala pe lolenge papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza bazali ko encadrer kaka ba jeune. Pona yo makanisi ya ba papa pona ba jeune ekoki kozala nini? Merci papa journaliste. Pona ngai makanisi ya ba papa pona ba jeune ezali tolanda toluka liboso bokonzi ya likolo nyonso kopesa mela biso sima. Nde ngai papa Diangenda banayi koloba na biso chaque fois toluka cherchons l'essentiel, ne cherchons pas les futilités. Donc yangwana nde ezali pona ngai makanisi ya ba papa posa na bango eza bongo toluka liboso bokonzi ya likolo nde maso makopesa mela biso sima. Merci beaucoup. Toluka liboso bokonzi na likolo maso makopesa mela biso sima. Papa tokozonga epai na yo très rapidement. To mekana nuko sauter awe epai ya papa na biso par rapport ya motuna oyo touti kotuna. Quelle était la vraie volonté ya ba papa Diangenda, ba papa Misatu, pe vraie volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani epai ya ba jeune. Tango toza komona papa aza ko assister na ba rencontre ya ba jeune. Tango toza kolanda maloba ya papa Diangenda aza ko insister sur ba jeune. Volonté ya papa Diangenda pour na jeunesse ezalaki nini? Ok, merci papa. Volonté à papa Diangenda pour la jeunesse. Nakolo baboy. Encadrement à papa Diangenda pour la jeune et encadrement à papa Simon Kimbangu Kiangani pour la jeune. Et ça que pour ça papa isa ba jeune ba annoncer à travers le monde le kimbangisme. Donc ba panda sango ya kimbangisme. Moni na mukanda ya Joël chapitre 2 verset 28 kunelobi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, bah, jeunes, bah, manifester bah, nouvelle invention. Bah, jeunes, bah, manifester bah, 3/4 des connaissances scientifiques et technologiques.
oyo ekosala ke mokili na biso oyo ezala paradis. Papa Diangenda alobaki ke mundele azwa un quart à connaissance, mais un quart au mundele azwa à recourir mingi na ba magie ba franc-maçon yo moni mokili esili ko beba dégradation à planète Terre. Mais l'homme noir y a 3/4 des connaissances scientifiques et technologiques où il sala mokili oyo ezala paradis. Pour tobo santé Congo ezala paradis, Papa Diangenda loba yango et kozonga paradis. Donc c'est ça, ba jeune ba ko manifester 3/4 des connaissances scientifiques et technologiques où il sala que terre mokili oyo ezala paradis. Voilà pour ça il y a Papa Diangenda encadrement ya ba jeune ti lelo au Papa Simon Kimbangi nga baza toujours ko encadrer ba jeune pour ba panza sango na mokili mobimba, ba panza le kimbangisme na mokili mobimba. Merci batata ba mama tozali ko évoluer soki to lobby to mekadi susu ko bakisa mwa motuna moko ya mokuse na oyo lobby pona ba panza le kimbongisme na mokili mobimba. Et le kimbongisme wana ezali kaka mateya Tata Simon Kimbangu azali molimo mosato ou bien na kati ya le kimbongisme ezali civilisation mobimba o ezali na kati. Kasi ndenge tolobaki na début eza civilisation tozana ba principe ba méthode ba mibeko oyo kotambwisa mokili mobimba. Yango wana nde yango tolobi le kimbongisme une civilisation. Voilà. Ce qui veut dire soki tolobi église kimbangiste kotambwisa mokili mobimba. C'est-à-dire ba responsabilité ya mokili ekopesa mela biso parce que na kati ya banzembo pe ezali koloba yango tokopesa mela mokumba ya mokili oyo. Ce qui veut dire biso ba kimbangiste toko occuper ba poste moko ya minene ou bien tokozala ba inventaire ou bien tokozala ba savant ou bien tokozala mekana nous komanyula esika wana tango za koloba ke non tokozala na responsabilité ya kotambwisa mokili na sens ni bon Papa Diangenda abanda kolobaki abande ko préparer ba savant na depuis 1964. La plupart ba savant na Papa Diangenda abanda ko préparer za ba jeune kimbangiste. Et surtout au Papa Simon Kimbangu Alexa qui est dans le 4 août 1951 à Vallée. Donc depuis tant na Papa Diangenda zwa ki ba jeune wana au Papa Simon Kimbangu Alexa qui a sanctifié ki bango a petola ki bango a tiaki bango bilembo po akomisa bango ba savant parmi bango ba prédicateur ba prophète ba professeur, ba politicien pour ba diriger mokili oyo dans tous les domaines. Et Papa Simon Kimbangu a confirmé en on nzembo oyo to yembara faites-moi confiance. La victoire, c'est de l'homme.
Kunabi, je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines et que le monde saura de quoi je suis capable. Place mon nakatande molobi, oh Kimbangiste, vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines. C'est ça. Donc, Papa Simo, il y a un moni le relaxa qui Papa Simo Kimbang, qui a Papa Diangenda, décor différent mais même esprit. Donc pour na bango, ba jeune né bakotambu samokili dans tous les domaines. Merci beaucoup batata ba maman ndenge touti kolanda intervention ya papa na biso ba jeune kimbangiste nde bakotambu samokili oyo dans tous les domaines. Donc yo nangai esika tozali tata mama kimbangiste jeune kimbangiste et toyeba yango ete responsabilité ya mokili ekopesa mela yo na ngai ezali maloba na ngai te ezali maloba ya papa na biso ndenge auti koloba et puis apeseli yango nzembo alobi ezali pe moko ya kati ya banzembo na kati na lingomba na biso o ezali ko confirmer ete biso ba jeune kimbangiste toko diriger mokili oyo na ba domaine nyonso toleki mbala moko epai ya papa na biso papa Fred Bokuma na motuna oyo touti kotuna volonté ya papa Diangenda ezalaki ndenge nini pona jeunesse na biso na kotala ndenge biso tozali ko évoluer na kotala ndenge ba papa babandaki kosala ba sacrifice pona ko encadrer biso pona yo posa ya ba papa ezalaki nini to volonté ya ba papa ezalaki basala na biso nini. Merci beaucoup papa journaliste. Volonté ya papa Diangenda papa bango no so misatu ezalaki na bango ete biso ba jeune kimbangiste tozala malamu toyeba nzela ya mokili te toyeba kosala mabete toyeba kofinga te kochola te toyeba koboma te kosala kindoki te makambo nyonso mabe toyeba kosala ngo te mais tolanda oyo papa Diangenda papa banvola misatu pina papa Simo Kimbang kiangani ba oyo nyonso to bazo yebisa biso to sala ya malamu me ya mabete na kobatela makambu nyonso tu oyo bango baopesa biso malako nyonso to baopesa biso to batela ngo parce que ezali pona lobby ya biso pe ya bana na biso pe ya batu oyo bakowita libanda pe bakoya na kati ya lingomba volonté ba papa ezalaki yango wana. Merci beaucoup. Volonté ya papa ezalaki to bongisa to batela mai bazali kote ya biso po ete baye bakoya baya kokuta lingomba ezali na ndenge ya batata ba mama ndenge tokolobaka tango nyonso na émission na biso émission les analyses tosalaka yango po ete tika yo na ngai tozali kobosana tozali kobima toyeba ndenge nini tokoki kobakisa un plus na oyo bandeko bakomemelaka biso awa ndenge tolobaka tango nyonso émission les analyses spirituelles tosalaka yango na sima ya ba réflexion plateau na biso ndenge touti koloba ezali plateau ya ba analyste spirituel batu soki bazolanda biso po ba bénéficier na un plus et soki toleki awa to solola ezali poete connaissance oyo yo na ngai toza nango to bimbisa yango poete baye bafandi na bandaku baye bafandi liboso ya ba télévision na bango ba meka pe kozwa un plus na connaissance ya yo na ngai soki totali ndenge to bandi émission na biso ba question oyo to sololi ba réponse oyo to sololi tolobeli makambo ya responsabilité ya mokili tolobeli makambo ya mibeko ndenge nini ba jeune bakoki kotambola na kati na intégrité ko tosa malako ya lingomba poete oyo ba papa ba pesa ki biso to ba papa ba bongisela ki biso ekokisa mela biso mais tozana posa ya kosala moi rétrospection c'est-à-dire to meka kotala lolenge biso ba jeune tozali to meka pe kotala lolenge mokili zali kotambola et to meka pe biso moko ko tirer moi ba leçon na oyo etali bisaleli na biso et na oyo pe etali ndenge mokili ezali kokendele tozongi na no muke epai ya papa na biso soki otali na maloba ya papa Diangenda oyo ezali selo ba recherche papa Diangenda lobi boye kati na jeunesse oyo
biso tozali kobongisa soki totali tomoni elembo tobongisi na ndenge na biso po ete mikolo ekoya topesa ndakisa na mokili. Et soki otali na ba recherche na biso tokutani pe lisusu na maloba ya Papa Diangenda. Papa Diangenda aza koloba nini? Alobi kati na biso ba sava bazali